Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali na kati ya mabota na bino na pesi bino mbote na Yesu Kristo ezala bino bandeko lelo na ye tosolola lisolo oyo etali ezalaki epa na ngai moko yango lelo na ye kopesa bino bandeko na kozala ta mingi te paske esalinga pasi mingi pardon bandeko lelo navandi babengi ngai na famille moko nakendeki mwa kolia na kobapisa basaki mwa reception babengai nga epai ya ndeko na biso Igo Mwako na mwasi na ye Clarisse Masidi babengai ngai nakende kosala kolia mwa reception na sisi ntango na sisi na ye pe awa nakomi pembeni na ndako bona mona telefone esone luyi moko yebika telefone so esone ngabi na mwa mutana nazotuna nga wana nani ngabinga wana nzeta musele ngunduka kamnyo mnine ya munene kata kire ngunduka simo pocho lobito abia bon ayo tonto ya vie na netu so anayo ngabi solo la ngabi oboya msupe code azosa nga place ko pesela ngabi mba solo la abano bisanga biote nazana bisolo moko bondi kuna ngina yebisa yo me ate salo pasi limbi sangai ngabi likambu nini ote bande kuna ngai oyebi Facebook nungabi na selo kola na ignorer ya na ebiti ngabi na ebi lokote abi na ngote Facebook na obiso muntu to pirate yango Guy Mumbata architecte munene na Bruxelles tala likambo ya bana ngiringiri imbécile Guy Mumbata ona yebisa ko tuna inga bisolongo yango bandiko na sili mayele bo piratango pona nini ote to piratango parce que ndenge ozoyela to sepela kite ba masolo msusu nini tozomona mona yango wana esalaki ka bien te amoni to sangabi siko ndenge bosali bo mutu moko azu combien na abapese combien na mutu ngo atindi bino ote to za 5 personnes mais vinga na kotaki wana olimbisa ngabi siko ndenge pirate wana au bénéfice ngana zu bénéfice auto na zu pe ndenge bénéficie wana est-ce que les offenses c'est yo auto et reculer yo ovie ngana lobi na ndenge na ngai atangi na bandeko ya na bandeko msuna pesa bandeko ona mona ka baona moko to solola ka bien ndiko mutakubomvu sina yibisa bino mutakuboma zakane musika te kaka mutubozakane zinga jalousie surtout soko libio ya ona ba mino soko sana camarade ndeko kanga dato yo ko linga te camarade tu no makamno so makama bilamba ko linga te camarade ko so ete eloko kitoko tata telema jalousie banda wana surtout soka sana chemise malamu kiyo obima kitoko makamno so bien mwana mama to mwana mwasi mama keba okukufa lokwa tsusa lupango ba bomai ba yeba ayeba muta aboma ite parce que nyoso les so participer na monter mabi parce que mpuni ngo tuna tunanga makama kolata ote lambo kitoko katsene buye bisike sala mama telemela parce que ma bebanda kawa ngana moni yango ma bebanda kawa surtout so sa pe kitoko neti ngabo na so ngana lokola sansa na nataka pe bien mama yoza na chemise moko ya bulu ye ko ba chemise sa soko simbie bo osimbie bo mama ba yo be na police pambo yo ka so simbe nzoko so kati misusu ba ya ba poto ba yana ba makambo bele mususu ba ya bo utamona kama azali mutamali chance yesu ko yo so ko progresser et comme ça les jaloux keba le loko wana mama mutu nyoso sa camarade te état d'âme batu to so yebate to ko mo yebabo sunu nzaba la so état d'âme camarade ko tsa tembete mabese koti ndeko mutu oya a pirater nga ba sa 5 4 ba abiso ki 3 chroniqueur na de na ye na moko patangelinga elekelinga na bien leke nango te bo muta bomaka yeso saka yuda kuti ba pesa ka nyoso lala abanoko la na bomengo nyonso ba mbongo nyonso ba église ya mboka mbongo tonga ya abomina mutu okuta banoko pesa ke poste tango bongo ngai na sana ngaka keba nyoka bo na kosuka wapi bulu yeke pe boyi ya bandeko tala ndeko wana na zana ngana problème ya kofinga yete ya kotonga bango te bandeko soko bo remarquer bo somo na sur na Facebook te nzoka tala ndeko na ndelo to bisanga ba pirate ngana bandeko na biso ya ba chroniqueur na banini ba nyonso ba kotaki na ba pirate ngo ba pirate ngo point ni jalousie kaka ndenge na so solola ndenge pe na so avancer ndenge pe na so leka na sina leka bango banda avant na ya na sala nga déjà bien so hotel pe bien na sala nga bien déjà ezate soki na ye pona nite na ye loko na nga eza tala na nga ya na so bimisango soki bolandi yango bien na ezate na sala nga vimate ko batu misusu na hotel ngo so mo ki ate o ya o mérite yango bo comprendre eza ngo vanta te eza de lisolo na comprendre te boyo mwini jalousie ya mutu nyoso batushaka ite na mokili
mutu mususu mwana muso mutu mususu azala mwana la promesse la fin des promesses ba tout ça ka été au reçoit elaki le mabe na génération nyonso toko saka ki puka kwanga moko mais ekangele keseni mususu akokanga tolola mususu akokanga ntesa mususu akokanga tinga mususu akokanga nini vonga bakwanga saka mitu minene wana makasi kaka na marketing na yo usala marketing na yo oh yo muto soko ko lo bateli munoko sala kwa bakata ona singalile muto bato yo ko ndengeni soko ningo sala ta dimisa soko ningo sala ta na femme de chambre to oko sala ba makambo bele munoko leki okilelile mo za kilo moyo lo besate nena ko yokela yo singalile munana bakata yo ko lo bandengeni nyo sona to lo bati na lo bakana ngape koma mutute na tanga ngape koma mutute mais ta la degré jalousie à congolais ndeko na yo fierté mboka na bino olinge bimakaka te bandeko likamna ila kibino mawa tala makambo eleki Patesa Longomba besangi ndeko na ngatala nazomona ndenge na kobandela te na obike ndeke lingai Gilge Mbemba yom to tuna ngami Gilge Mbemba moi ça ba problème tala degré di degré buzoba o bandeko basale bandeko YouTube ezali oyo nyonso amona azela kanga na Facebook pona teko na publiaka bandeko kende ko s'abonner na YouTube na ngezali Simon espace POSHO omone ke bimalobit o s'abonner o Rolanda no nyonso balinga bakotatina abina nga balinga bakoma na ndini tu na YouTube po ba piratenga esimbi yaya biso te biso msusu batusaka biso te yaya batusaka te omoni mutema ko tokisa biloko esa ko lamba te sala sauce bandima yo mama ko tokisa biloko esa ko lamba te ko tokisa pona ya msusu ona tokisa po lebi na sala sauce mais sala sauce motema mabena yo mama na ko sala sauce bo sa no te mungwa nzoko teki bicarbonate sauce panzele komi okuna petere okomi jalo na ba biluba baninga pona ni motema be yo bosa na kila tsaka mungo yo tsa bicarbonate na sauce tikana mikuwa kuna esa lo kwa miss gena kata nzungu pona ni motema mabe tala degra congolais bandeko Facebook na benga ki na komela ki YouTube pardon na komela ki Facebook a bien répondre dans 2 semaines pour atala alobi parce que na komi a répondre ngabi ke makambo ba et comment bikuna il faut vérifier en nano parce que na balobi nga eloko te ke soki esa nini na yebite ngana bino pe na yebite ba komi ka réponse ba pesa ngande lobby na zo réponse lobby lelo mutabimi eloko moko te muta salité et kaka bo bloquer Facebook on est loko ko sang sali bino ya jalousie ça na mboko yo ne loko ça la jalousie te bozo ça pour mona ka bata basse classe bata basse classe mon classe assez grâce à tondolo na nguba muto baza bien akosambu so ba bongo punani oko gagner ni nango yaya mutu mususu abotama na jalousie il est né avec la jalousie il est né avec ça yaya wana pone longwa mama ba passer kutu ba lembaye ya bongo passer pe alela ka bata bongo mbongo mona ka na ko longwa mama jalousie wana ezaka na génération misuti ya kopesa na bana mutu mususu ko tali ka bandeko ba yebiso to tali ka longo bi waza muta mabe boyebi yango osomona ke longi ba critère longi ne so la sake kati kuna keba nyoka bulu yeke ke opirate ngai eloko moko te na soigner na yote nini te opona nini na so avancer opona nini na so sala bo ya oko desa na le premier épisode bon deuxième épisode oko zinda la mabele mama okolia loso na ndonge lia moto tala yo oko sala ndeko oko baka Dubai mbala moko oko sala bisala salo baka na Dubai pono zwangai lelo te lobi te mama ngone la ka bakanga ka ete bandeko yango na yeki pona betere mino lisolo ngo esala nga mwa pasi yango na epa na bino nebisa bino bandeko motema mabe ya congolais tala ndeko na bino eloko moko te problème te kaka kanda boye jalousie yo bo bloquer na bandeko na biso to ba chroniqueur na bino pe mawa ezala ngo makambo yaka to limbisa ye nzapa baki foko limbisa pona opambwa mayaya to limbisa bango ayebelo ko sente me na kufula bino te nzambe ne muta okata makambo na bino bandeko na lingi bino mingi bosunga nga batu mingi bas bayebite soki Facebook na ngezali bandeko bosunga ngai
bo partager linga yango et que ba place belé batu mingi ba récupérer ya mususu ke ya mususu ba balanda nga na Facebook ba mona ngaite nazali pe na kozala nanga monelaka kufa bo te ti promesse neke ko enani koki na te oyo izana afangu bandiki na lingi bino mingi bo partager linga pardon bo partager ngo bandiko nyonso bazo bo mona motema mabe ya congolais tala na suki wana bozala bien botumala